ingénieur de son, Wassam Diakota, Tati Mouteta le pétrolier, Jira Santona, Anti Monchoua, DJ Miel de Paris, Dominique Mayemba, PDG Willis Sebele, Papi Moulokwe, Théophile Kitamou, Luchou Echele, Mama Echele, Aline Kalonji, DJ Sele Gino, Jolika Chama, Jeanne Antona, Chéri Momoumou, Cédric Momoumou, Junior et Tata, Alexis Djibé Corando, Karine Boukaka, souvenir de Paris, Clarisse Katoudoua. De nouveau, bienvenue dans votre émission Zoom de Star présentée par Jean-Cy Luonda, le bogard de la presse congolaise. Binomo Boyebi, ce qui Jean-Cy Azate, mon boulot pour la Zoom de Star. Comprenez que je suis avec mon artiste à ma gauche, mais il s'agit de l'artiste. De quel artiste? Il joue où? Il est de où? Chers internautes, à ma gauche, je suis avec l'artiste Biga Picasso du groupe Rive Droite Classe K, le leader Karmapa Wantashi, le prince de la rumba. Donc aujourd'hui je suis avec Biga Picasso, nous allons parler de tout sauf de rien. Entre ces quatre déjà, le leader Karmapa est en train de préparer son album intitulé 4666 4. Oboko savourer, boyoka. La musique il y a bien, Boyo Kamarama bien, Bamaloba bien, parce que lui il est le prince de la rumba. Et puis l'artiste Biga Picasso a eu la chance, leader Nae Karmapa Wantashi, a payé titre Moko la chanson. Il s'agit bien du titre environnement. Donc environnement, bisoto bika environnement, mais naie bité ce qui est environnement, il y a Kolobani Nakati. Donc cette émission, je la dédie à celui qu'on appelle héritier Minimbu, mon tonton, mon vieux. Ton tonton héritier Minimbu, toujours à notre côté, malgré il est loin, mais il est toujours proche Nabiso, parce que environnement OP, héritier Minimbu, Nabi que et ça l'est bien, et ça l'est mot, parce que Babi Mikolo, nous vivons l'époque de héritier Minimbu. Babi, so les qui n'a tout le coin, Toyo Kaka, héritier Minimbu. Tika, te présenter, artiste Nabiso, tout sur la Biga Picasso, pourquoi il a choisi chanter héritier Minimbu? Pourquoi il a choisi d'être avec Karmapa, donc Toye Bango, entre ces quatre déjà, à tout de suite, na Biga Picasso. Et puis, j'allais juste vous signaler celui qui est derrière la caméra, Azalaka Nangai, Azalaka, toujours Nabiso, lui, c'est Thierry Mombaya, le grand réel. Et puis, sans oublier toute l'équipe de Congo Vibration, Obana Poto, Namonaba, GC Mwanda, le grand. Et puis, sans oublier encore, Nabigelelo, tout tambonné, tout la journée Mobimba, Blanchi, je t'aime. L'artiste est Akangi Mikolo, Nanenga Kinshasa, Soboboy, Bokoma domestique, Mamnoloba, Dadison Soye Biango, Gladys Moteko Laye Biango, Lorette Compressor Aye Biango, Wanezaba, Kardashian de Paris. Bonjour Biga Picasso. Bonjour à toi Jean-Cy Luonda. En forme? En forme, tout comme pas vraiment en forme, parce que nous avons un peu convalescent, vous écoutez, on a parlé, donc nous avons vraiment malade. Mais tu le vois biso et le bamara que toi vas sur l'année qu'on a jeté ma hauteur déjà au loba artiste on a peine à se plaindre trop on a un petit frère propre à parler donc à jouer très bien vraiment tous en a une PCV en botte donc malgré y a boire en gâté on a boire qui est pour n'anga qui trop meilleur et baraté donc on a peine à parler donc si quoi moi ça avant de boire écouter on a zappé que moi comme meka muke ko bosser moi va plan nga
Ouais. À part ça, Toki Tour Oyobabi, leader Karmapa Wantashi, a PC opportunité, Biga Picasso, au Messana non toujours na ba vocal, Maturo a PC aux chansons. Il s'agit de quoi? Pourquoi Aponika ka a PC yo chanson? Et ça pour na reconnaissance ou bien pour yo sengaki? Théomoni, disons na goloba ke, pardon. Comprenez, cher internaute, l'artiste est un peu convalescent, à outina maladie, mais de côté toujours à bosser pour les arcs à naïe, donc vous comprenez, ils en ont cas normal. Donc, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. À zobé la main, de côté toujours na guitare naïe, en train de répéter coulisses, n'a palais, parce que ici nous sommes chez lui l'artiste, donc tu vas chez toi, on a palais, toi on a flat, tous à chez à domicile, na Katia palais. Donc, merci d'abord, excusez-moi, Mouké. Et ça est juste moi, yo bikar. Donc, comment on a les chance, opportunité, d'abord, président de Karmapa, Pessinga, vraiment, place à Zali, donc, coup de chapeau. On a remercié vraiment parce que ils ont donné pas n'importe qui. Et dans le groupe Peignon sauté. Tout le monde a makambo, tout le monde a lelo. Donc président nga soka pesinga chance lelo ya otsanzemo parce que atalina confiance, atalina no ancienneté parce que nga ko vana lepa Karmapa so tali bien lelo nazo ke ba 14 ans pemé nae. Donc to bundi moi trop. Président osana po to biso toza tozo bosser. Président o déplacer biso za tozo bosser. Tozo tsa moi ba idée na ba champ. Tozo tsa moi ba voko, tozo pesa moi ba esprit misus na banzembo tant que yemo waza d'abord tête ya train biso to lokwa ba wagon ya ngomon pe lelo ndenge ko pesa ke bon atela bitin ba petit nanga ba bundi moi trop. Donc seule chance na ko pesa mo ezara ke batsa ba champ ba se retrouver na moi banzembo na ba hôtel ke ngalelo vraiment président place Ozali na pas na manayebi que c'est bon. Mon environnement indimami déjà na kati ya groupe yemo kwa ndima ki on a tie environnement on a embelli donc ndeka lobe to lobela tona lobela déjà na ebité na embelli na master na nga ya couper master na nga ya depuis héritier minimum place azala yebi Switzerlandais donc ba benga ba Suisse pardon place azala yebi master na nga couper héritier minimum yo yebi to beta ba bill to beta ba balle donc rien à dire quoi. Donc place à ça bah salam déjà trop nzembozo ya nzembendi même déjà pas yemoko le Karmapa la valeur ajoutée le prince de la rumba congolaise au mikolo yo ebikaka. Donc bar penezali donc yo saranate quoi. OK donc cher internaute Binomo Boyoki de Biga Picasso à lobby l'artiste Karmapa le leader Karmapa a pissé chance. On donne toujours la chance et pas bateau ba ma qualité bateau ba na makambo. Et puis il a fait 12 ans dans Karma, 14 ans dans Karmapa, donc il faut qu'à Touro à Zwango, il y a un Touro à bien Yemeli Mastanaye, héritier minimum depuis Suisse. Hein? Azam Mastanaye, mais on a vu un abisso, moi je l'appelle tonton héritier minimum. Azarana ba Lenkasai, Azarana ba Venabisso, fondé Kabeya, pouvoir. Bakangi Suisse, on n'a donc rien à dire. Nabi Geton, on a fondé Kabeya, Nabi et ça l'a déjà blanchi, je t'aime. Qui toko makasi artiste Biga Picasso aux environnement. Pourquoi vous avez juste choisi titre et chanson dans les environnement? Ils kaka en entendant ou bien ils oyo vraiment o koyemba ou ekotikala. Tes titres dans mes environnements. Environnement d'amour. Et environnement d'amour parce que j'ai chanté l'amour vis-à-vis que moni ba bolingo misusu nga na yembe na conception nga. Mais na proposé qui le rôle acheteur le roi massa nga héritier minimum na proposé bon c'est bien mais en tout cas na joué en ça on a comme nga les environnements d'amour mon ba bolingo monsieur za rappé nzinga na moi ba salité moi bilo mo ko boy ko za na momino mo ko ya frère na parler et ça na bat monsieur pas au de gauche à droite ko ya rappé ndeti moi mbru banine mais tant qu'héritier minimum l'homme fort l'homme du moment donc abi jamais dans la titre environnement d'amour c'est un peu dans ce sens les gens ont un sens de environnement d'amour je précise je bien dis d'amour environnement d'amour dans ce sens quoi.
Ok, c'est bon, Biga Picasso et que ça la bisopé bien. La minute vu qu'on est avec vous, au mec un peu que ça la biso, ça biso moi déjà nuance, moi goût, il y a environnement, on a vu qui est déjà internaute nuance sur Borland la biso grâce il y a site au www.congo vibration. Baby qui est sali moi morceau moi moukier et que ça la chancelle Mbemba des midi moi je l'appelle le zéiste balanron. Nabi qui ça les bien et puis Pati Samba Sambaleta championita dans nega espagnol balobaka neba portugais balobaka dans championita donc nabi que ça les bien tous notamment exclusivité il y a environnement na zoom de star et que ça biso bien bon biso za ranonga no yebi quelque part lo asika ba bomba rapport yebi Congo comment moi genre oyemba bwe mutu moi bimi na kwemo mais soki ba yibi na minute émission zalit to sali la analyse ça va preuve yango na boyiti na lobi dans sens dans quel sens na moi kwemo bwe mutu moi ko bima plan na ngai bona boyite mais biso est-il que makamna biso loko eza censuré mouvement na biso ezali bien structuré donc tozana maramutu oya rozwazui mais est-il que baeba bona maindo on change pas l'équipe qui gagne na kata Panama hein ayi qui c'est moins extrait on est au ça beba la haute autorité na Panama bayebi masolo donc ngana ko loba ngai belete parce que koloba no te belete na lobe belete nazo pesa da ba précision au moins bato na otangelo o baza ciblé na ba ko moko pe bo na ba côté kuna ke lelo Carole Pembele hein l'américaine valable na kata state donc yim ta simi pe na mama Picasso donc ils ont un danger te banakin te mon ngeza environnement d'amour mais na préféré na éviter na c'est la mnoka na moi kati po toke na moi muke molo ko sala samate alors que c'est bipolingwe kenda zongelanga ata n'est-ce pas Christophe Colomb mon bébé la découvrir pour mon love comme ibanu voter il paraît que ba changer moi na identité azoye bana banzela nini azole Katemi Vejon como ya ordi telema pemera mokongo priska babela zolela héritier minimulaye est-ce que okoya soki na belelo na mongongoma kasi moto nazobela mama zonga mon bébé. C'est un peu ça, donc cher internaute, Binomo Boyokika, juste moi morceau moi ya Mukie, Biga Picasso, environnement na ningo yembi. Eza ba maloba mikolo, tout ça nonka ba maloba kala, osalika moi mélange moi boepo et ça la parce que lelo ba jeune, ba frère, ba sœur, ba komo linga moi ba bilo moi mikolo parce que moi mikolo moi ba swag koti et tout ça boye. Donc on sentit que swag non stop. Non-stop, ne baloba kakande masanangai c'est dans les tendanciers. Nenga sola nangai bisinga teya mikolo il faut zalarara na nengo zali Yannick kitokolité. Vous sentez que kitokobilité donc kitokobilité les kitina kasi donc kitoko toujours banze environnement na oyembelon na kilelo to na nenga kikala. Soki tolobi kilelo na ebite soki nzambe ya kala zali. Nzambe le pasali na éviter ngana sola no mama ki bonzambe te ngana sola no ne nule parce que est-ce que bi que la nangati jansi toza batu yo lobi nanga oyemi ona ki lelo to na ki kala ya ona tuni so to bi na ki lelo c'est qu'il y a un dieu d'aujourd'hui so to bi na o tu na ngai te ona faut tu na ba internaute o bola na biso na ba téléspectateur parce que bi o tu na ngai idée nanga je peux dire na imé on a qui lelo na koloba pe na imé on qui kala mais solo mina imé on qui kala bino ba bola na biso bobo ya ponani parce que ba franco ba papa na biso franco ba lotumba ba bombenga ba viki longomba ba imbaka ba ndenge moko boy yango kasinga na lobby est-ce que monique oyeno ka pa na ngai yoka te zela no ngana loba te zela ozo silisa te na bike ide na yo te na katio ide te non makanti oki ma yo za mutama yele makanti oki mate ngana lobby boy omonique oyeka pa na ngai ngana ibisi yo Biga Picasso nze muna environnement oyembi kilelo to kikala na yembe ona kinyonso na yembe ona kinyonso biso toza bato c'est justifié par rapport biso toza bato yo tozo bete pa ya le Watanshi leader nanga
ba maman ba yebi, ba papa ba yebi, ba jeune ba yebi, ba koko ba yebi. Chez nous, makamo eza insanité et les garanties. Tombake, tombola caleçon, salaboye, tombola chez biso et les karaté. Donc na yembi na kilelo, na yembi na kikala. Na kikala dans quel sens? Totali pena ki ba vie na biso ninga banda ko yemba. Vous comprenez? Ba vie na biso ba maman na biso ba lisi yenga. Ba vie na biso ba Johnny Bokelo isenge nde ba banda ko yemba. Ba vie na biso ba bela nde banda ko yemba. Pour biso toi na moi ba ligne wana na talipe ba vie ba yemba ka moi boy. Bonaki lelo c'est bien bon. Tozo yemba na biso. Mais lelo mon atam nzembe banika ke chatatata nzembusili. Mais quelque part ils appellent bien pour na ki lelo yango. Mais quelque part ba parents pas ko fana ba no ba yemba makamni. C'est un peu ça. Biso to yemba pena o ezali na ki kala na ki lelo mais ezala propre. Ezala très bien ami sur ya Jean-Sia ko fa na palais père na ye papa na ya zawana vous comprendre dans sens wana donc ils appena nion son a mélangé on a expliqué si moi personnellement on a comprendre donc moi bisangai banzembo ki lelo eza un peu moins na ba insanité il y a moi kala insanité za quitté na éviter son a cause poser question na éviter péter son a cause yo les artistes ngana tunyo ki lelo eza na insanité. Donc, où est-ce hier, ils ont une insanité. Polo yaka to bongisa likambo yo ngana okofuta polo. Na yemante moi. Mais na yemelo poye bati. Poser aux questions. Tengam na poser aux questions na yemante. Je suis yoka. Répondre à la question kana ngai na yemante moi. Mais comment na muto ayemba ngo vraiment na za na idée te mais c'est nzembo oyo inspirant nga pe na makamoko boy. Chéri Mumba yebi da muta yema na nzembo yo biso tuto yebi me ngasko zoka musanga ndeni yo artiste yebi muta yema polo te polo mais ça ngo ezate ke na yebi te na yebi muta yema yango te mais na archive soto la mto landela pe na kozwaka ka ke kingani muta yema zo comprendre na yebi ke zanze moko boy lelo so vandi so yo kango e ke na ndenge moko boy zo comprendre so tali le ba tunakana no liboso ya kotala likamo mwana yo bangakane makambo na ekobina na ekosepelisa nzoto ozomona on a ébissé lelo que ben sanité et banana depuis kala parce que son âme repose en paix. Père Nabiso vient Nabiso Luamba yema ben sanité aux appena qui na niveau où il y a l'école peut-être qu'il est l'eau l'insanité en est j'en sais Luanda so lobi boy tant on vient na biso wana papa na biso yembara bongo isukela ka ndeni so za na mémoire bien next ngai boy ngam na poser ba question yo zo répondre donc kasi on a lobiti yo lobika yembaka na on a tuni ayembaki oui biso tout ozaki nanu bike meto yo ka ba histoire ayembaki isukela ka vient na biso wapi là c'est à vérifier na bi de char internaute bolukande fait loambo et sukela mais via yebi na yembaka boy mais batiaki na ligne te boité zonga boy so boité nzela no ezana makala esukaka ba bongo oyo bayebi o bayebi te char internaute binomo boyoki nenge artiste Biga Picasso aza toujours kosola très bien azo bimisa ba biloko eza en katina et puis environnement binomo boyoki juste moi ba mélancolique il y a chanson nenge zali et puis Biga Picasso environnement est-ce que p parce que Biga Picasso zanga elambate Biga Picasso zanga l'arte Biga Picasso toujours na rythme ka ya bon chic bon genre est-ce que p ba difficulté ezoko mela p na environnement parce que charge aujourd'hui peut-être aux en opportunité en été peut-être pas mal la chante mais aux en mosque pas karma pas chanson environnement est-ce que pose beaucoup dans la difficulté. Mais dans toute chose, il y a les hauts et les bas. Difficultés, même président de la République a connaître même niveau par niveau. Ce qu'on a tout ni un niveau parce que Biga Picasso, Azara toujours chic, Azara toujours kitoko, Azara toujours na ba moyen parce que net aux abo yombi atuba, on a déjà net plesiga dozali. Est-ce que peut ba difficulté ezoko melayo difficulté cause en parce que difficulté comme là mututu au sens que difficulté mo artistique par rapport à makambo ou peut-être mutopo
azwango et singa moi ba 2 ans mais peut-être pas nous pour on a payé mon 1 an 1 mois ba difficulté on ezo komela yo parce que la première fois ba payer so chanson parce que difficulté on paye ça nzemone car mon artiste maman na ngai boyo kolela yo to yokuto à l'aise na pas malgré tout ça convalescent et bisabiso par rapport ya mutuna na tout difficulté na ko na wanga na ngote difficulté il a mututu mais tu le nga vraiment kotala nazo lo bake ezo kende bien nazo mona opena makasi penate mais nazo mona que ça va parce que au nyonso nazo senga d'abord mabolongo so na tina se na tongo na leli nzambe na ngai nazo lamuka nazo bima na posa boy na besoin boy en tout cas muke nazo mona na mona que ezo kende ngo bien parce que l'on a rolo bake na koza na difficulté à l'art natali pina bo na tamso na lelivier na nga Kennedy ka futi na Paris na bengi ve na nga wa filo ntambo na bengi ve na nga la haute autorité yo ba beba Ambroise Carole Pemele na bengi pina na nde na zana minute na kin tala boy tala pochien boy en tout cas na ebité so na koza na 200 €, 100 €, 300 € et go ya na ngo pour mo ba makamike mike et oza ngate na makambo nyonso biga Picasso intérêt na wana nini parce que mututu ala soit vandi ana ba intérêt na ye azana ba importance na ye parce que yo na musique oyo salaka importance nango ezalaka l'art tout importance nango za travail bon d'abord na musique ngana osana koloba yangeza azarte na koloba d'abord eza inné eza dans le sang parce que eza musala oyo vraiment même quand bananza ina chic ba collègue nange belé ba yebi ba mi nanga eko belé ba yebi que je chantais toujours bon ndenge ota ekoloba olobielo moko wa sona bosani eza que d'intérêt na boulot na yo oyo salaka otala plus travail total à non bon non faut un d'abord travail parce que l'argent ça vient après faut un travail parce que ça n'a pas boulot musunde to bossa ba musupe ba ko monter le pe ba péter belé ba bimi na mon pe le lo moni na TV focal poudre bela zo ganga pa yembia te makelele mais ba boulot biso to sala ta musuto ba na boulot 8h à 21h et na ba musupe ta muso ko sala ngote 8h to bandi na 8h coulisses ti bo katita musu ba 14h bo démarrer 14h30 15h ti 21h ba maso to travailler na ba na ba boma na matete tant to ça la ba riposte ba disque na so riposte ba disque na so ba les millionnaires ba yebi même à part ça ba ndenge biso to tamola banzela misusu eza ba petit misusu bon naza ko dénigrer mais ba travail au biso to sali tant so eza na ba te belepe le so pesi bango boye akimi pe ayene pete biga Picasso. Est-ce que la musique kando salaka et arriver à payer ça travail na bino mais on doit apprendre un peu berrer na kat pourquoi pas berrer na ngai ya ba tout bien surtout banda to bandino na yo ata 2 ben à travail tout ça là nazo quoi kat ya travail ndé bozala au travailler mais nzo on est au travail quand to yokuto na kat ya palais à domicile aux autres travailler mais nous on a travail on a au côté ça peut berrer est-ce qu'il y a deux fois peut berrer peut côté dans le travail personnel et que aux engagés faut ça na rosa peut tam na zo mbeloko moko boye soit nazo koma vraiment un côté nazo mbeloko moko boye soit peut donc et ça na moi ligne pena un côté peut-être na rosinga pe secours ah massa ya na yo ke loko boye massa peut-être ke na ngoboye peut-être tengamaki adressenga wana ikozanga te mutu nyonso azana loko wana ezala ba Michael Jackson ezala ba vena biso fait Papa Wemba que son âme repose en paix donc berrer wana ezala biso tout mutu akoloba ki azape na soki te musique esuka te musique eza toujours faut continuer pesa mulai musique esuka te. Merci biga Picasso. J'allais encore juste demander ceci que pensez-vous de la musique na biso il y a lilo musique congolaise ozo opensa ngonde nini ezala nde nini ezaka nde zali to et avancer to ezonga sima par rapport
aux artistes. Motute nandimi akoloba ke ndenge na bandi primaire nazonga maternelle nazonga palais nena bandi boye na avancé na kende 6e de humanité 6e primaire beaucoup na kende titi donc musique na biso souci na ngezara ke to avancer to koma lokola lelo ozomona Amérique ndenge koma mwana mwa mukia ko bima boazo emba danger ayoki bo donc to avancer na koloba te ke to sera baissé to kita to zonga boité parce que so tali lelo na Afrika wa je sais pas ce que tozalaka to tozali danger à l'époque tant on a que en Afrique tozaki ressenti bien que musique na biso bo mais lelo to komona ba biloko muso ya ba so ki c'est gay couper la petite so nini vous sentir que bango na moi ndenge moko bo mais malgré ça la rumba congolaise reste telle qu'il est biso toza bato yo na Afrique centrale ba ebike source eza na RD Congo. Biga Picasso, si aujourd'hui on te demande quels sont les artistes au Basalara, ça la fierté, il y a peuple congolais et puis ça la fierté, il y a musique nabiso rumba, n'habité Soko cité 3 artistes au ça la fierté. En tout cas pour l'instant, basé belé. N'habité cité juste 3. Na autant nous en tout cas yangai na rolo bandeti la minute sur na binet Fabre maestro. En tout cas wana tous à quand même honnête hein so beau zamte amabe so vraiment beau ino zamte amabe et kozonga tena mo pepe et kozonga tena atwanze mone amabe j'en sais tayo mo et amabe mais soupe na yo konka na musika o fouté o bani c'est bon. À part Fabrigaz encore deuxième. Bon on a mon mingi le président Ferré. Lui aussi, ça la ravena. La musique a bien, Barumba a bien, Nathalie, président du Cap, pareil. Nathalie. Ok, merci. Nazaka Naposo Citelenga 3, merci Biga Picasso. Je te juste demandé 3 artistes, Namono Tangi Fabrigaz, Petit Nayo à Commune, Moko, Petit Nayo à Quartier. Donc, c'était l'artiste Biga Picasso. Environnement. Donc, chers internautes, vous attendez Bino, beaucoup consommer. Bientôt là, déjà. 4 666 4 il y a leader Nabiso Karmapa et puis environnement beaucoup consommer en haut dans Bozala de citer la chanson va dédiée en haut pas héritier Minimbu tonton héritier Minimbu n'a dit que Kalaming était déjà beaucoup extrait nango bientôt déjà Biga Picasso donc comme déjà na presque na suka émission Nabiso osa déjà na studio oso préparer environnement et puis beau préparer album 4 666 4 pour na bandeko barana pour ça va bima ba dédicace ba bima yo bikande biso to benga ngoma banga après ndeka balobara après la chanson la chanson c'est les matolo après les dédicaces c'est les matolo pour na bato bana pour ça wana na tumboli get mbongo l'argent maman donc pour na bato bana pour ça va bima na environnement bako zonde nini yo bako sande nto eza trop tard to makambo ezana teza trop tard te makambo ezali donc ndeto sur la bino à présent Karmapa za na France akina juste au sala fit moko na sœur moko za kuna na Paris mais je 30 na PCP Mambo de place à Sali parce que bah ça la featuring moko na ebisi sous na featuring dès qu'azo zonga boye azo ya tozo continuer studio pour to tikali juste na je crois 4 chansons. Les lopes bat bako mo embe l'héritier Minimbu Ibrator Muzi ya Manima a aimé limousine yo tourozo emba environnement c'est là yo par rapport à balance ya ningozo monela limousine na environnement ne cause andene te limousine c'est une bonne chanson hein. A aimé très bien la CP le Makasi Mbuzi félicitations courage en tout cas surtout côté moko na yo ki bor moko niancé boye Salinga Benana, AMB très bien. L'exercice, hein? Ah, ils ont vraiment très bien l'exercice. AMB très bien. Moi, de ma part, tout ça, ça il aura bien. En tout cas, coup de chapeau. AMB très bien. C'est bon, si c'est comme ça, ils ont exercice. Ces exercices, ce qui est exercice pour na Biga Picasso, c'est que Biga Picasso a fait sa devoir à domicile. Là, moi, je suis en train de vous certifier héritier Minimbu.
Oyomo moni lelo nazana biga Picasso, nabi Alain Kasai, Sandra Kazadi nazo insister parce que c'est lui l'homme fort toi Kangi Masolo, Eric Mayoni, Patou Lombota, Patou Lomboto, Christian Pemba, Massananga Yves Kiba, la garçon française, Massan Maghreb Pola qui m'a écoufélité, Fondé Kabeya, pouvoir depuis Suisse, sans oublier Sema la grande Mayasi, Babesika Yazali, Maramamine Nezalaka, Sema Mayasi, et puis sans oublier, et le garçon capable. Au sentir que Maboko Majorette, Babi Moutousora solo là, Maboko Salara Mabo, et sans oublier Yannick Kitokobilité. Bama Sananga depuis Toronto, dans Yazarana Seda les tendanciers, dans rien à dire, sans oublier Rodriguez. Côté Toronto, Eric Mayoni, Salaka Ande Toyokana qui sala bien. Héritier Minimbo, Bibiga Picasso, après ça, devoir à domicile. J'étais avec l'artiste Biga Picasso, l'artiste du groupe Rive Droite, Classe K, donc orchestre, le leader Nabiso Karmapa, album Kalaming Tesobima. 4666 4 bo CP la boyoka barumba bien boyoka biloka babilo et la mama na ninga bien so bango na pesi bango mbotete c'est que makamon peut rater sans oublier les Kardashians de Paris na bandi déjà et pas yemoko président Dadi Soso na bi en ces 4V Kalaming toza déjà na kin sans oublier Gladys Mokekola babi moi c'est Mokonza Mokonzi sans oublier Charlie Mitou étage Yasuka yaza level 1 pour matane escalier on esenga batapa mapamba te fo babi soto matisayo ba jeunesse ntsumbo marula ba matisayo Sandra Yaba Lorette Compressor Renate Kapaya Sa Majesté Babiso bango natangi komo na bango te mobulu mon vieux Jisentingi vieille idéologie mère na biso nièce malgré pour pesa biso biloko ekomi problème na ofunda yo na minute batutu baotala yo mère na biso nièce ezalaka pona zo moi 100 € problème te j'en si nana ngote zo 50 c'était mère faut matisa pour ça la bien sans oublier trésor la tortille babi Kalaming était na rata kin Biga Picasso na otigelo micro au continuer toujours au salaka bango bien ko sala bien Christian Pemba mutunanga kati donc na bike au solo là Marlène Mbeba depuis Majesté mère qui t'amtema s'il te plaît yara makambo ekomela ka batu omoni maramususu na vie ya ka makama mafuta o comprendre tika mafuta ça ka musa nango omoni mafuta banana mutu et kitatina makolo bango ba kokate ba distraire bino nabi ke batu mit batu ba mo lukotina ba Facebook bo mesana ka so natangi comment mutu boluki na Facebook et non ka makambo bo continuer toujours kolemba pour mutaza simba Cléon Azali sans oublier Ramsia Gare le Jean garçon de Paris na mère nabiso BBC Oligo l'application Biga Picasso linga si saka makambo non biga no tikelo sko micro au vidéo no ba mabanga na tout au salara plaisir te silité parce que obisko tunanga nini Robert Zoko autobéanga lobike ba benga ba singa na minute zo tourner mission chez yo na parler ngabi vie en tout cas qui singa c'est bon pepele qui toko don na tourner mission na parler en multicouleur non tikela tunanga nini ngana tikelo micro cher internaute je laisse le micro à Biga Picasso Mumba ya permettre ngaka na tourner non tout une question non tout c'est très important obiki non nani mutuna non tout isa mutuna yasuka parce que mission to aussi sango pena ngana otigelo micro continuer il faut savoir sérieux pour ça mutuna mo c'est très sérieux très capital na biki ba internet nyonso bola nanga sikoyo mutuna ngoye mutuna obolingaka mutuna o isala mafuta Jack de Breton oyebi makambo en direct naturel Biga Picasso na changé ta le boko micro pour micro y pas na ya vers yo Biga Picasso je t'aime grand mutakumba so faisait belé je t'aime ti mutuna na tout les amours sérieux parce que minute c'est comme na suka ba la biso est-ce que binzambe chansi mutu akoye banzambe te est-ce que aza mutu ngana poser ka question est-ce que binzambe yanga na zongisi mutu akoye banzambe te est-ce que aza mutu pour lali lobitongo etani oyo kita musushi ba voisin ba olela papa mama nini otolala ka bwakei mais yo la muki nous reconnaître te nzamba za seko za nani OK merci binomo Dieu nzamba za nzamba existaka ouais merci
soki lelo Biga Picasso okuta na nzambe oyebiseni so ayebiseni na remercier nzambe ninga atika nga na vivre ninga azotika pema na ngai ezoko kozala na ngai na senge ya ebele ifoma nzambe na ngai kumbama fando be na ngwende na yo pongana ndena zala ndena zo zala kwa. Merci beaucoup, c'était l'artiste Biga Picasso Kanenga Lobby, sans oublier Blaise Mobobo, Zebele Mobobo, ya Pamela Chibaka. Biga Picasso na tikelo micro au continuer na ba fan na yo au dédicacé bango et ça la bien. Na tikelo micro. Alors pour nous que ça vraiment bana mikili bana de partout. C'était bien moi Biga Picasso. Autrement dit garçon qui pique à tout. Donc na kati arrive 3 classe K. Na yeb sa mnora ki boyoka. Bozela environnement d'amour ezo nze monangai o na yembeli masa na ngai ya couper masa na ngai ya bomwana héritier minimbu autrement dit HM nazo pesa mbote mingi na yemungo d'abord HM autrement dit héritier minimbu na pesi mbote mingi na Alain Kasai na pesi mbote mingi na Aimé Boubé Boussaka aloso na pesi mbote mingi na Trezege Muwala babi loma mukassin babi mukasende ya physicien nzao mon vieux babi tozano a on a kin kalaté ba sentir veka ngolo ba survêtement ba basket on a physicien nzao ba sentir binage donc tozaki na toza déjà na kati ya ilanga kwa ba sentir na bosane mingi te na zopesa mbote mingi na bana bona maindu papi mwala au DJ Kilimanjaro na London na pesi shampoo makila vie na nga koyo Merida Bongo petit na nga jingle boot na gati ya Gabon na pesi wa mbote mingi Yannick Maele petit na ngai na bosente Yannick Kidi na pesi mbote mingi na Carole Diongo pembele na kati États-Unis sans oublier babi mutazo superviser ma solo tu environnement son Lukombo na pesi mbote mingi na pesi Nathalie Mokuba na pesi Kandi Bakola na kati ya Italia na pesi mbote mingi na Nono Tamba na kati ya Italie na pesi mbote mingi na Ambroise Yoba Beba la haute autorité na pesi mbote mingi na Vax Kovo qui sont pas babi mutakangi Brésil na pesi mbote ya trop donc na bosani mingi te Jack Ngoma azana biso na kata mabele Jack Ngoma mwana ya Luanda ya solo babi mutaina ba plasma ozo mona na mir ayep na bi Picasso bamba na mir Jack Ngoma donc ye wana Kandi Bakola na bandeli lisusu Yves Kapai babi ozada na kata mabele Yves Kapai yo yebi otistanda vraiment yango wana donc mbote mingi na bosanité mweni chiswaka Agnès babiso yete makambo tumbe salamité mais grâce na ye ndebo moni lelo makambo to evandi donc nzambe fwa bomba nzambe fwa batela biso po oyo eza muke ya minene zoya oke bat ba sentir na pesi je t'aime mbote na pesi ba masa tout ya mouvement ba mbote ya trop petit na nga je t'aime yo yebikaka grand terre oazo tourner na bosani man yo conflit samba leader amulai ba mbote place ozali donc rien à dire na pesi pena ba tout ya mikili ba tout ya kin ba tout ya oni bana tout mateto balinga ngai ordim pour tout na pesi ba mbote ya trop donc nze monangeza ka environnement bo pe boyemba bo somba yango boyoka na pesi bébé nanga muke bébé tabita mbote na pesi presque luntala galsi luntala stensia luntala bango tout famille mobima na pesi bana nga tumbote donc rien à dire mikili bozela disque zoya environnement motema na ngai komyo beba tala ndenge nzoto etondi na basusi douleur affecté motema nanga mwandambo bolingo etikala kepumbwe guérisseur bapota nanga ezalaki yo armoire à sentiment nanga héritier minimbu yo guérisseur bapota nanga oke wapie amona yo ekomi omemanga na mboko yo kombo na yebite molili makasi na luka nzela ezali te somo kolekata ebale Studio NG ya Serge Kabangu ingénieur de son Wassam Diakota Tati Mouteta le pétrolier Jura Sampsona Anzi Mochua DJ Miel de Paris Dominique Mayemba
na Chéri Momungu, Cédric Momungu, Victor Hilo, Junior Tata, Alexis Djipe Corando, Karine Boukaka, Souvenir de Paris, Clarisse Katoutou,